Anabeleli ya Yesu ya wapesi ya Samueli yanolanga Yesu na Amerika babeleli yo na Asia babeleli yo na Afrika babeleli yo Yesu yanolanga Yesu ya Yesu na Bethel babeleli yo na Aseka babeleli yo Site de Dieu babeleli yo Yesu yanolanga Yesu ya Yesu kotala mabena ngaite kotala masumu na ngaite o yanolanga Yesu haleluya yanolanga Yesu ya Yesu kotala mabena ngaite kotala masumu na ngaite o yanolanga Yesu yanolanga Yesu yanolanga Yesu yanolanga Yesu yanolanga Yesu yonde tata ya banga yanolanga Yesu haleluya yanolanga Yesu ya ya yonde tata ya banga yanolanga Yesu yanolanga Yesu ya ya yanolanga Yesu yonde tata ya bana Voilà, merci beaucoup. Alléluia, Hosanna. Merci beaucoup. Na banza tobeti atamo maboko pour ma voix haute yoka tellement kala. Je crois que bwana défi moko boy. Oyo esengeli na bino penza bokota na yango na elanga ya tata balobi elanga ya nzambe ezali monene kasi basali ba mokie. Mais il y a encore 8000 qui n'ont pas encore fléchi devant balle. Na yango na ndezali tina ya koyanga na biso na sika oyo. Et grand merci à na leader chez la Vita Kolo chaîne Vita télévision. Je crois que Bosa Penza est belé depuis France partout dans le monde entier. Boko landa biso na émission na biso à la découverte. Lelo toza à biso mokote karane boti komona toza na chorale Onésime vocal na nzembo na bango to album na bango oza koya e yano e na pembeni na ngai nazali bongo na ozali mokambi na bango ezali na kombo ya tobenga e référent tobenye moyembi na kolo serviteur. C'est un serviteur de Dieu, une personne que je connais bien. Il parle bien de la part de Dieu, mais tout le monde est là, on a façade ya moyembi. Ezali bongo moko ya biso ndeko Jeff Kalamba Kambala Jeff Kambala, voilà Jeff Kambala nde azali mokambi ya groupe oyo Onésime vocal. Shalom Motona Nzambe. Shalom Papa John. Bonne santé. Oui, Nzamba zo batela. Voilà, Nzamba za ko batela to moni bino lisusu na façade to ebi o lokola motei sa mwalamu. Mais lelo to moni yo na façade ya moyembi. E koyemba na yo modèle zo yemba on dirait si to yoka batu ba yemba lokola yo ou bien batu ba déjà na groupe lokola oyo. Alors, initiative wana eutaki wapi? Oyokaki nini o eko bakisa na musique na nkolo. Bon, tokosala meka kozonga mwa mukesima biso avant to bandana na koloba makambo na Nzambe kote ya ndenge uti koloba tozaka na bayembi. OK. Di Nzamba lokote biso na koyemba ni bisika wapi Nzamba lokote la biso
pour qu'il y ait apesi biso pe lelo to motema pe to loba na tina ya mokonzi na biso Yesu. Voilà. Alors, je pense que nakoko ignorer koyemba te koyemba nde muto sala ki tozala nanu. C'est nzamba lokota biso na koyemba. Voilà, nzamba lokota bino na koyemba. Koyemba ozoyemba style ya choral. Ozo yango ndenge nini? Obayino mambo nga koyemba quand? Bon, initiative ya kosala chorale ezali initiative euti kaka epa na nzambe. C'est-à-dire biso nyonso nde toza boye tozotambola selon oyo nzambe azotalisa biso mpo tosala. C'est-à-dire toza bana na nzambe na kati ya elanga na nzambe ndenge outi kolobaki bilanga ezali monene kasi basali nde baza moke. C'est-à-dire nzambe azali réservé na motu eloko nini akokosala mpona mosala na ye ekende liboso. C'est-à-dire tozwa yango epa na nzambe ye moko moto inspira biso pour que tout ça la chorale na biso chorale onésime vocal. Voilà, onésime vocal, ça fait déjà combien de temps ou tu as déjà mbela wana ya ko créer chorale onésime vocal? Chorale onésime vocal les a créé depuis le 8 janvier 2010. OK. Oui, le 8 janvier 2010 ndé ebotaki chorale onésime vocal kaka na bisiko na loba chorale onésime vocal eza kinois. Ya utate eza kinois eza kaka mwana église oyo abotamaka place oyo de bisika wapi chorale onésime abanda musala na. Mais idéologie wana, idéologie ya koyemba bon tout le monde déjà na habité ozalaki mopostolo po lelo ba diaspora belé ba Hollande biso ba bosana ba comment na ba na poto mais ba mingi ba wakwetu est-ce que oza betem son parcours na. Bon idéologie quand on oloba avant onésime ezala tozalaka na chorale na biso musutango tozalaki na province ya Kasai oriental na Mbuji-Mayi de biso kwa tozalaki na chorale mususu ezaki na kombo ya Force Day. OK. Oui, tant toye awa totali ke il fallait ki to changer quand même ba idée mususu to bakisa ba idée mususu. C'est pourquoi to souhaitaki ko sala onésime vocal na PSP bandeko na nga ya Force Day place baza mbote ya mingi. Force Day onde bango nyonso ba misu ba bembuka na bango te ba musu baza na bango kutu ba musu baza pe awa na mwa moni na PSP bango mbote. OK, merci beaucoup l'homme de Dieu Jeff koyoka yoko loba tozo sentir penza tonalité na biso ya kuna. Est-ce que olobi chorale onésime vocal ezali kinois? Alors yebisa biso lokolo ezali kinois, est-ce que na kati ya banzembo na bino ezape na banzembo style kinois ou bien ezakaka ya ndenge ya chakwetu? Bon, onésime a eu chance à rejoindre banzembo au mutunyo soko ko se retrouver. OK. C'est pourquoi je suis sûr que tu reçois le bon album mais l'album na biso mutunyo soko se retrouver. C'est-à-dire to yemi banzembo o izotala batunyo. C'est ozala kinois te mutunyo soko se retrouver parce que to tali vraiment makamunyo sona. Voilà. Déjà bozana palaki ya liboso bobimisi palaki ya ngolo album bobimi bozoluka bobimisa ezali eyano. Bon, ou bien nzembo nde eyano. Album na biso ya liboso ezalaki le mystère de 666. C'est Bimaka vie to travailler qui vraiment trop c'est na combien de nzembo na ba promotion to salaka album ezalaki ya 6 chansons. 6 chansons. Oui. Et puis vu que tu travailles qui mingité na ba promotion c'est pourquoi ils ont chance vraiment ya ko mona na te. Alors par la grâce de Dieu nzambe ya otie biso na motema tozo sala album mususu ya sika oyo ko bimaka te ekozala na kombo ya eyano. Voilà. Na album ya kala c'est tokozonga sima bandeko bazwaki chance wana te koyoka bosala biso moya eloko moko boye nzembo moko bozali kuna nzembo clé ou bien nzembo fa toyoka ngona bandeko bakolanda biso pona lokumu nzambe. Ça va, merci beaucoup. En tout cas, tu as trop live, beaucoup d'ambition partout. Vous avez posé na bango, vous avez sa numéro, beaucoup accompagner bino na ba matanga, na ba fête, na ba église et vous avez la gloire en Zambé. C'est parti. Voici l'homme. Voici l'homme. Kadi Pilato Kamale. Voici l'homme qui mérite. Yesu musumi jwa bantu. Na mutibanda banda wa kasamoji wa kuvaji jamba. Voici l'homme. Yo.
Wachinu chonsuwe chumuku kwile yeya Niyonsu yamba Niyaswandikiza Ulume Yesu Wakwe mikokwelo Sabe no kushila masha Okay Zamba Moluba. Aïe, voici l'homme. Vraiment, voici l'homme. Papa Jeff, Nzembo ya voici l'homme. Toki malobolobi na katiwana. Batu misu ba rolanda biso babili na sentiment, baningisi mutu na sentiment, comme si nzambe na sentiment. Alors, relater biso moi mokie maloba ya kati ya voici l'homme. Olingi kote ya batu nini? Oui, na voici l'homme tozolo bela batu, bati kota la batu. Quand on parle de l'homme, il n'y a qu'un seul nom, un seul homme. Oyo bisonyos total elaka. Boyembela ki voici l'homme ya Mutombo, voici l'homme ya pasteur ya Seka. Vraiment eza pasteur na biso François Mutombo. Te toyembela ki pasteur François Mutombo te. Yeza comme on a eza pasteur François Mutombo. Mais ce que voici atali sakabatu. L'homme. Maza parmi bato ko soutenir même Nzembo po télévision comme on voici l'homme. Vraiment. Yamwana Aseka voici l'homme. Vraiment. Yepe atali sakabatu mutuana. C'est-à-dire bisonyo so na ye na biso toujours tali sabatu qui ezana mutu moko otoko ko talela. C'est inutile totaler la batu, c'est inutile to kende
s'appuyer sur les gens, mais c'est bien. Tout est l'ensemble, il y a des gens mais nzembo kitoko boye comment et vandate na matoi ya bato. Oui, ça aussi, et ça politique mususu. On n'est pas oublié que dans le monde de la musique, les gens qui ont été et la musique. À part Koyemba, les gens qui ont été la promotion. La promotion. Il y a des gens qui ont été nani aza na sima na bino pona moni musala ezali même bandeko baolanda biso na biga ba titi to koma na suka bo pesa numéro eza déjà na bato ba tuna wana ba numéro to kozwa bango ndenge nini donc nani aza na sima na bino na sima na biso to za na nzambe kaka nzambe na producteur azate to za na producteur te to za vraiment à part Dieu to za na mututé ba difficulté nini obino bokutani nango déjà ou bien nini bokutana nango pendant que bosa musala nzambo. Oui, ba difficulté tellement ils belé musala nzambe ils ont vraiment ba appui. Vous savez ces derniers temps tellement que bato belé ba commencer à musala nzambe on est un sentiment au moins mutozo sala nzambe et puis azozo comment nzambe wana kwa kende usala na business. Alors biloko wana esalimi pe que il y a d'autres personnes au babane ko nimela ko sala penza na biloko na bango baza ba victime na makambo wana balemba ba msuba zonga pesima. C'est pourquoi toujours na ba souffrance wana, c'est-à-dire toujours un problème ya ko talisa bato musala na nzambe. Voilà, je senga na misolo pe hermo. Voilà, et senga misolo ba bi l'évangile est gratuit, oui, mais l'évangélisation est payante. Oui. Tout le baboye. Na minute on debo sa musala nzambe o. Obi papa Jeff tika to tuna bino motuna po obi bato belesi balemba. Eza lelo ebele babanda lokola bino bon santu penza donc olo ba mo santu na Israël so olo bo obi wa sola nzambe. Mais une fois succès pas abosani place nzamba zoye pour que ne côté ake koyemba na église non akomi ko ezaka ba surtout bato ba chorale na bino na bona tanga ba kombo po misu déjà bazu na nzambe te. Mais alors je sens quand même quand vous chantez non yo ka bo dégager quand même dans une place à répétition vous dégagez l'onction de Dieu. Nzamba zana na bino mafuta ezali siko lelo soki bomati est-ce que beaucoup malgré bato na te lolendo pour que obeta obani ko loba ba cacher batela au carburant tout ça. Bon, la réponse je préfère mieux Moutaya Nolango, dirigeant François. Yo président Zakilo. Te Zakilo te zanango simple tellement nazolinga na monopoliser par moi na PC. Et tu as ndenge wana? Non, moi je veux mon appel dirigeant qui na sali à epo au monopoliser par dirigeant on le pas na. Motuna zaboye. Lelo yo bozana nu boye peut-être dans 4000 pour na bige mission tinde zolanda maboza na bato déjà parti mission bozo ba connexion mususu. Bato olanda bino belé libanda comme awa na mboka na biso. Motuna na tuni ebele babanda lo wa bino. Kimia, bonzambe, tout ça, charisme ezate. Mais une fois nzamba mati sinze moko yokanika pa bo mati. Bo bossa ni nzambe, bo komi na succès. Comme qui est en place, il des autres qui ont caché tout ça. Est-ce que Nenge Boza le loboé Nanzamba Bimisino, Soka Bimisino, Botika la Kaka na humilité autre. Naza sur le col à Tozana Monument Centre. Pour Monument Centre, dans ce Monument Centre, si à Kimi, des humilité. Mais Belé va vendre le roi Bino Baye sous un blêté. Parce que pas dévier dans la directive il y a Monument Centre. Mais oye bien on peut que Belé balo basé sur na yebi que Belé ba santé na bango ba dévier na bango. Mais biso pourquoi tozaka na mabolongo na yebi que Monument Centre ko sunga biso to traverser moi na malaka. To betele maboko kwa lobi kitoko voilà Monument Centre ndakamba bino to senga boko ya te bozala kaka parce que bo ba réserve nzambe. Na senti onction moi-même quand boloba bonzambe zananu bato bana nda couper surtout na po émission eta ma mingi libana mboka na poto bandeko ba Hollanda biso et je crois que vous en contact na biso et numéro ba opesa numéro mais lokola toza bo sentir bango na boyo ka bango yo mbongo na yo koma ko boaka na yo opesa ba mission ba embela ka nzambe te ba mbongo na bino bo opesa bato ba koye ba embela bino ba nzembo ba emba ba kombo na bino mais place akoya ko investir des aliawa place oyo soko investir yebake okubuka mambo malonga mambo malamu nzamba uzanga te ko pambola yo po ba oyemba kombo mwasi te ba kumisa mbongo te ba kumisa nde nzambe
ngana okote la binote na loba ne mambo évangélisation. Oui. Pour ne pas que lobby et comme ngana lobaki na tomber victime. Bon, nayebi que au lobby to yemanze mongolo. C'est nzambo asala ba tungolo asala pe biso ngolo. OK. C'est-à-dire to senga ngolo wana po ke nzamba sala bato. Mais biso bato tant to yemba nzamba pe asala biso ngolo. OK. So parmi bangolo on nzamba sala biso eza humilité. OK. Oui, to sala pe effort ya ko vanda vraiment na mokolo ya Yesu ndenge papa François Uchikolobo. Mais na minute on a ba jeune prière za makasi, ba retraite za makasi, mais c'est bobimi. Est-ce que jeune prière na retraite ozala kaka? Non, omoni papa François alobi eloko moko boya mutuya. Alobi batu oyo basala ka effort yake ba landa banzela na bango ne babungaka. Moni biso to yebi bisika nzambe auta na biso et bisika to yebi bisika toujours kende na nzambe. To yebi ke eloko nano esalemite pe makambo ko salema minene. Amen. Et puis toza cirque to kotikala ka toujours na makolo na Yesu. Voilà, to ka sur le mot album na habité album wana kaka après to okota album. Je préfère to yoka album parce que album voilà. Et yano to chuo yemba na bandeli to kutana kina yano tango yoye je préfère to yema ngolu OK ngolu parce que fonza masala bato bazotala biso ngolu matono met na suka to suka na yano to suka na merci pour yano wana za na vibration yano langa wana vraiment il faut nzamba yano yano la bato belé. Oui, c'est lui la réponse. Voilà, c'est parti. Ngolu. Ah papa sala papa sala papa sala sala Emmanuel sala Jésus sala papa ya bana sala sala olobaki okosalela ngai oyo nazozela olobi navanda kimia nalobaki lisusu te ntango navandi kimia talumaka ezowumela mokili ebandi kocola ye mokili ebandi koloba salanga molu salanga ngolu na yo papa salanga molu Jésus ngolu salanga ngolu na yo mobali ya boyinga mpona mabota yaya ngolu salela ngai ndenge osalela salanga ngolu na yo na este ya kongo bitumba eumeli mingi ngolu salanga ngolu na yo papa naleli ye yaya ngolu salanga ngolu na yo onesime naleli ye yaya ngolu salanga ngolu na yo natali yo lisusu olobi nakanga matoi ye nakangaki matoi naboyaki koyoka mokili esuki wana te batia maboko na pilipili baye kopangusanga maya misu bakisinga lisusu pasi pasi oyo pasi oyo salanga ngolu na yo papa salanga ngolu salanga ngolu na yo aya Yesu salanga ngolu na yo Yesu salanga ngolu na yo Yesu salanga ngolu na yo Yesu ngai nasangi eloko mosusu te ngolu na yo salanga ngolu na yo Yesu salanga ngolu na yo Yesu salanga ngolu na yo Yesu ngai nalingi natatula wabenga Dawidi l'homme c'est l'homme mon frère ezalaki mpo na se
ngolu na yo Esther abalaki mokonzi mpona kitoko te abalaki mokonzi senga ngolu na yo sala ngai ngolu na yo Yesu yaya takatula yayo sala sala ngolu na yo Yesu sala ngolu na yo Yesu sala ngolu na yo Yesu ngai nalingi natatula Yesu bato mokili oyo bazozela na Yesu bato mokili oyo bazozela na bambambati Yesu bato mokili oyo Yesu bazozela nga na kweya wetelo libaseka lobi bacola ngayo bato mokili oyo mama bazozela yo Yesu bato mokili oyo bazozela yo bambali puta merci beaucoup bato mokili oyo Yesu bazozela nga na kweya nani vraiment kokobimisa mbongo na ye koproduire orchestre oyo koralo kitoko boye chez la vita leader tala bango oyo toyebi baraul itono kati na nkolo mpe baza bakosunga bapaster ya minene oyo nzambe apambola na mbongo na mboka na biso meme libanda mboka baa na mbongo oyo bayebi bakokotisa bino studio bakokotisa bino bastudio ya malonga bakosalisa bino bakilipe ya kalite esangwa nzambe mpe panzani mokili mobimba tokozela bino boya awa place ya bien yango oyo ya kosalela nzambe ezalaka te soki moto akufi abeda shu oke kokunda abeda shu mpo koki kotya mbongo no awa okoki kotya bambongo na bino awa bamisusu baebele bamesene ebele bakosala mosala oyo otye mbongo no awa opamboli nzambe na nzela ya groupe oyo afin ke lobi bamata mpe sangwa nzambe so eke mosika nzambe akobosa na yo te moto na nzambe tokomi kopusa na biso ikokelokelo na suka ya émission na biso yebisa biso album oyo boza nango bwana posa ya nini nini oyo boza nango lokola mabongisi mikolo eza koya eloko album oyo tobengi yango eyano eyano ce qui veut dire seulement la réponse maintenant la chiluba ezani jandamuna oui la chiluba ndio bami kitoko jandamuna maintenant jandamuna eyano réponse eza komba mutu moko ezali Yesu lokola toyebi ke bato baza na baproblème ya bamariage bato baza na baproblème ya mabota bato baza na problème ya bavoyage bamikanda na poto na bato baza na mikanda te alors eloko nini toko kopesa bato topesa bango Yesu oyo azali eyano c'est pourquoi tomemeli bango eyano po ete Yesu wana ayanola bango quelque soit baproblème baza nango eza na motu mosusu ntango azolanda biso azobela aza na mbongo mais lobiko eza te mais lokola mbongo epesaka kaka lobiko te lobiko ezalaka kombo na Yesu c'est pourquoi totindeli eyano po ete eyano apesa lobiko bakozwa ngo ndenge nini nzembo oyo so mutu moko aza aolanda biso ana posa nzembo akozwa ngo ndenge nini oui jusque là nzembo toujours nanu tobandi kopesa yango te mais jusque là toza na kati ya kotravaille mpona bafinition ya misala na biso. Mais ça déjà na audio? Oui, na audio c'est déjà misala eza déjà d'ailleurs ezobanda koleka déjà na baradio mosusu ba FM bato banda kolanda yango bamama bapapa ya wenze bamama ya wenze bakolanda biso tokotambola vraiment mpo ke mutu nyonso ata na fin fo ya mboka mutu nyonso aza na ntina ya kozwa eyano bandeko ya poto bakozwa ngo ndenge. Oui, bandeko ya poto toyebi ke lelo mokili ekomi na téléphone nyonso ekomi otambola na baréseaux sociaux toyebi ke avec le temps nyonso tokotia yango na baplateforme nyonso eza na YouTube toza na chaîne na biso ya Onésime Vocal TV tokobwaka yango kuna eza déjà kuna non totie te lokola toyebi ke tozotravaille nano mpo totia mwa baseleri na basoso etikalaki wana po ke ntango moto akoyoka ayoka kaka mpona koyoka te tolobi eyano nyonso eza c'est-à-dire na eyano toyembi rumba na bachoral vocal bato bayebeli biso na barumba tre barumba trop te rumba moko mpe eza oui toza na rumba moko eza na eza implicite toyokana no rumba après toya kochite mpona yano pesi mama programme ya manifestation boza nango bandeko nyonso naosala bino bakadoa ebongo ya bosiko botika bango c'est parti
1 plus 1. Oh, ainsi dit l'Éternel, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et feront une seule chair. Ainsi dit l'Éternel, L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et feront une seule chair. Égale combien? 1 plus 1 Alléluia. égale à 1. Égale combien? 1 plus 1 égale combien? Tupesi wabala ni kusobote. Zamba pambole bino. Alléluia. Libala oboye yango te eza mokano ya Nzambe okabula yango te otela yango malamu oboye yango te eza mokano ya Nzambe okabula yango te otela yango malamu libala bien-aimé ezalaka na kisi nango libala mama na ngai eza na kisi nango irini ya libala irini ya libala olokobatela libala kisi ya liboso mama zala na Yesu Amen. oya mibale mama zala sumbize Amen. oya misa mama zala botosi Hey. mwasi ya mayele ezatomaka ndako na ye mama mwasi ya mayele ayebaka kotonga ndako na ye kana yebi bamama misusu ntango bazalaki na fiansa ye soki papa tinge na droite mama mbangu na droite soki papa tinge na gauche mama mbangu na gauche ntango mama komi na ndako mama komi kulunde mama komi na ndako akomi chambutu bakata mama komi na ndako eti atika te iya zamboyo ya zamboyo iya zamboyo ya zamboyo ya zamboyo ya zamboyo ya zamboyo ya zamboyo Vraiment, Aïe. zamba pambola babala ni nyonso. Aïe. Aïe. Tozopesa pe posa na moto na bala te. Tango azoyoka biloko ya boye, azozoba directive ya malamu Et puis na sentir conseil mon na kati ya nzembo oyo. Bo détailler ndenge nini moi c'est sengeli afana na ndako ya libala. Papa John na conseillé na eyano eza lokola kitunga. Nyonso eza na kati. Voilà, nyonso eza na kati yango tomoni. Nani tomona na biso te. Na chorale rumbe betama. Aïe. Innovation. Tobeta yango maboko bisika tozako. Ils ont innové. Hein? En tout cas, félicitations à Bino. Avant qu'il y ait une surprise de Zébélé dans 4 albums. Comme la surprise de Zébélé, le programme na Bino est en Nengeni. Ni nous allons pour ça. Cameraman Nabiso, le grand réalisateur, Titi Kadima. A obenda yo au solo la siko na bato ba Rolanda Biso. Hôtel Sabango ba besoin na Bino. Nino vous allons go senga après. Au ticket Bino plateau, Boemba, Nzemba Kokabwana. Boy, avant tout. Ye manzembo ko kabona to ko bandana na ko pesa ba to rendez-vous moko tozana ngo na novembre awa. Oui. Ezali le 21 novembre. Et vous allez na 11e mois. Na 11e mois. To vous allez awa partir à 14h. Et vous allez awa bisika oyo. Awa wapi na cité Dédé ya Matete. Ezali na commune ya Matete quartier Vitamine numéro 17. Moi na Matete moi na Yalemba Kisenso. Limité bisika nyonso bozali bato balinga vraiment onésime vocal de partout bozali tozana posa na bino tokosala concert moko ekozala kitoko makasi vraiment nazo yebisa bino ekozala kitoko je vous assure ekozala décité ekozala na 14h ne tokobanda musala na biso concert wana to pesa ngo kombo e yano pourquoi parce que nzambe pe yano libiso vous savez papa John na kati ya musala na biso to putai na makambo ebele biso to komaki na niveau que to sali album biloko nyonso bungi c'est-à-dire to moni ba bituma ya lolenge na lolenge mais
nzambe oyo abimisaka biso toujours balongi ayanoli biso. C'est pourquoi nazo benga mwana na nzambe nyonso ozana ba problème, ozana ba problème ba difficulté ebele, onezima azana eloko kopesa te mais azopesa yo eyano. Eyano ezali kombo na Yesu, yaka toyoka eyano en live na onezime ba spectacle kozala nzambe akomitalisa mokolo yango, yaka vraiment na molimo, ko ya vraiment na nzoto te, yaka na molimo pate loboko na nzambe ekotambola na kati ya église cité dédiée oyo pasteur Martin na papa Emery bazo kamba ezali wana na matete komina matete quartier vitamine. Numéro na bino ya téléphone. Numéro ya téléphone pour bino batu bo senga numéro ya téléphone bien aimé Jeff Kambala aza ko pesa yango bo yoka bien penza numéro ya téléphone ozana poso sunga bango ba pesi numéro na bango. Oui, pour la mutu nyonso azana posa aza intéressé na musala otozo sala ezo senga makambo ebele soko zotala ozomona ki vraiment ezo senga makambo ebele bango bato pe bazana mo makambo na bango mo ba situation bazali o bazoluka pe comment bakoko luka pe lipambo parce que il y a des gens au ba pesa rapé mbongo na bango mo penza mbapambo bango en retour. Alors numéro na biso eza plus 243 code ya mboka na biso ya Congo. Bon à Moutounio Sozala Talibanda ya Congo plus 243 85 12 85 429 85 12 85 429 tout ça sur WhatsApp tout ça na Facebook tout ça Onésime vocal officiel les alliés wana tout le bien que tout ça pe na chaîne na biso ya YouTube tout ça na bana na nzambe nyos pe ba s'abonner les alliés Onésime vocal TV soko beti okomona yango tozolu kambana nzambe nyonso ba s'abonner pour te musala na nzambe ekende liboso. À ne pas oublier rendez-vous il y a le 21 novembre 2021 tokozala na concert ya munene na Oesika pour na kokumisa toujours kombo na nzambe. Voilà bande ko bazui rendez-vous, je crois que bazala wana ebele boyo kindenge bien aimé Jeff alobi awa. Donc boya ebele kokumisa nzambe. Eloko leki nzambe zate kumisa nzambe pendant kozana makasi ozoloba kumisa nzambe mbongo ne kumisa nzambe nzoto na yo ekumisa nzambe frère sœur kolinga te na mbete hôpital okomi kuna cadavere alobani nzambe kanisa ngokanso na nini akanso soko cha mbongo akanso te poso otongela bato banda kusoki wapi akanso te po olesaki pasteur moko boye makanso soko cha mbongo na misana c'est-à-dire esungi batu ba omona pena nzembo mbongo no ezali na kati batu ba oyoka nzembo mbongo no ezali na kati ba concert on debetami donc nzambe ozanga te ko pambola yo bosunga bango bana eloko nzambe bana na chiluba bana eloko nzambe bani na chiluba badini mujumu wanza badini chintu cha nzambe ebongo mafuta ezaka mafuta ezaka mafuta mani bazana mani wa nzambe ndenge bazabo ezo takata nanu eluka eoku epanani donc so ngo pamboma kanisa bango ko sala malamu mingi to sepeli parce que vous disposez temps na bino ko yamba biso et nzamba ozanga te ko pambola bino biso tozana bino en permanence à chaque fois ozanga posa na biso bobenga biso po bande konde bazana bakokoma nde déjà baolanda biso boye basu na posa bozonga lobi alors na demande na bango tozonga su pour na ko continuer tito accompagner bino na activité bozana ngo le 21 novembre to tiki bino bo kumisa nzambe na loembo sika ya sima oyo to kabwana biso na bino. Oui, avant utika biso to pesa merci na bana nzambe nyonso ba Hollande biso de partout dans le monde bisika nyonso ba banda Hollande la biso nzambe na lola apambola biso azala pe ya no pona bino na obosana te papa John merci pour na surprise au salibiso un peu en répétition mon oye aux biso quand même image et salibiso pe et c'est mon makas nzambe pe akanise lo pe belé aya no la peyo amen aya no ngai na na biso nyonso mobimba papa Edi papa Jackson papa Patrick papa François papa Jean-Marie frère Michel frère Prince frère Costa na bande ko na biso nyonso ba ya ko tala biso nzambe na lola azala eya no pe pona bino je pense oui et kozala eya no pe pona bino nyonso batozo tala biso. Alors dans l'ensemble tozo komisa nzambe ndenge papa John auti koloba tozo l'accès bino déjà eloko ko salema le 21 wana vraiment na bande ko ba vandi bazo tala biso to komisa na bango nzambe elongo vraiment ko sala kitoko makasi ko ripe ko kota oui bande ko ripe ko kota to komisa pe nzambe elongo wana les hôtels c'est déjà que le 21 et ko sala belle bika ya no la
Yanolanga Yesu, 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 Yanolanga Yesu. Nasina mata, nasina mata Nzambe, Yesu. Nasina banda, nasina mata, nasina mata Nzambe, Yesu. Batawo yanolanga Yesu, 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 yanolanga Yesu. Lukukwelu mema na fe, lukukwelu mema na fe, lukukwelu mema na fe Nzambe, yanolanga Yesu. Lukukwelu mema na fe, lukukwelu mema na fe, lukukwelu mema na fe Nzambe, yanolanga Yesu. Nakitisi kondima te, nabungisi kondima te Nzambe, nabalali likonzi ya moto, likonzi ya moto, Yesu likonzi ya moto, nabalali lipata na gembo, lipata na gembo, Yesu lipata na gembo, Yesu likonzi ya moto, likonzi ya moto, Yesu likonzi ya moto, Yesu lipata na gembo, lipata na gembo, Yesu lipata na gembo, Yesu. Babelinga ya kotelema, balobi naza matanga reserve, likolo ya maladi Nzambe, Yesu. Balobi naza kijafuka, likolo ya kozanga, Yesu. Linganga ya kabalama, bala Israel bakatisa, ezali yo Yesu, Yesu. Vino ezongisa sengo na feka, ezali yo Yesu, esengo na tawa basi, Yesu. Kosekwa Lazare ya sekwa, ezali yo Yesu, ni sekwa ya bakufi, likonzi ya moto, likonzi ya moto, Yesu likonzi ya moto, nabalali lipata na gembo, lipata na gembo, Yesu lipata na gembo, Yesu likonzi ya moto, likonzi ya moto, Yesu likonzi ya moto, Yesu lipata na gembo, lipata na gembo, Yesu lipata na gembo, salelanga bikamwe, salelanga bikamwe, Yesu.